Bote na banino so atokomi wapi eza esengo koya faire bino po ya koloba ezali. Na baza kano na bato nyonso bazolanda biso na yebike émission oyo uti kolandama awa otolobelaki ki concerne handball na commune ya Kinshasa qui concerne la voix d'Isaïe terrain à handball ezana Itaga Kasavubu. Ba réaction ezobima. Ba révélation aussi ezoya. Nazui appelle à partir à longue à capitaine. Pour la béni pour la féliciter ngai pour le bara toujours mutalobela ba valeur ba bossa na kaiti. Pe muto lobela ma belé Jamal Lanza. A cause de Nyamate makoya matembi. A cause de Nyamate akoya ngai. C'est ça que tout le kaba valeur. Ngai nazamona commune Kinshasa te. Nae commune Kinshasa koya. Mais comment ba quartier to ba commune eza ko évoluer mais commune à Kinshasa eza commune moko ndie au baki mai na libulu lokola ka niveau ezate ezo chola te ezo kendete ba ebisinga ke kalezaka ke no développement et aka na quartier Madimba se trouve na ba marché net ba marché kato tango ba tongi ba magasin développement ekoti Neza ki bana Madimba bayaka na commune ya Kinshasa ko staffer na baro bana kobenga chez Thérèse à l'époque na Itaga mais bana commune ya Kinshasa à travers handball babandai ko 4 même Brazzaville au Félé parce que koloma commune ya Kinshasa eza ko kota Gombe eza oyena beach pe balobi ke moto sengeli alobela handball eza pasteur Amos Mbaye. Pas mutuo lelo handball epesi nyonso ezaye mais akokamwa azolobela handball te terrain handball ekomi wenze ya solo tolokuta na mikolo ekoya boko comprendre que non Fofana epenge atingamaka na likambo pamba te lolenge aussi totingama docteur Kabe par rapport Yaye musala onzamba pesaye yango wana. Petoza aussi notre devoir. Le lengo tolobelaka politique, le lengo aussi tolobelaka mboka. Nde so tolobela pe ba valeur oyo mboki eza nango. Le lengo topesa ba politique. Nde to monique, nde to yokike. Les premiers ou les 31 action commune pour la République parti cher ya honorable Eliezer. Bakozana meeting ya monene na place Eliezer Tambo alobike ngai nazana batu oyo si bazalaka na ngai nde esika aussi azwi likanisi ya ko inviter ba pasteur oyo ba akopanyaka ye na musala oyo asalaka pasteur kola onimu pe pasteur kola Dieu créateur Dieu de Sikatenda pasteur Gilles Bumba évangéliste Claude Kabundo Alessa. Ça dit na lisanga wana baza aussi na besoin na banganga nzambe batia junwana le sambu. Balobi le 31 na place commerciale ekoinda lo lengo tokena ba docteur Kabe koyamba Eliezer Tambwe retourne aux États-Unis après kobika na poison. D'être bengi docteur Kabe. A ko expliquer biso toi kolobela biso révélation nini lokola technologie a évolué chaque jour docteur Kabe aussi a évolué ndengini. Cela je dis merci à pasteur Félix Somon Angleterre pourquoi pas fils London. Joyeux anniversaire à maman Angèle Walesa, maman Angèle Zeba botama elamu maman nzamba batela nzamba bakisela yo ebele po ya kosala eza ebele. Abaxila au sagesse oyo ba ndenge ya kobatela bana po bana bazobotama de jour au jour. Est-ce na lobi mabe? Docteur Kabe, mbote Fofana Epenge. Mbote monde. Mbote magazine tokomi wapi ou bien chaîne tokomi wapi nazana esengo makasi pona chaîne monene. Vraiment mbote na mwana mobalo yazana énergie. Docteur Kabe na lombangu sikoy. Merci. Parce que Fofana lobi sa docteur Kabe ko aloba
tolinga nenga kalobaka nenga benga na kambo mabe docteur Kabi kiko saine santé batikela yo toka kwanga batikela bateke na bato bazobela bato bazaka ba problème na bandako baza komi tungisama yo zo traiter bato na mwa bozu ya muke pe na ndenge ya congolais de père et de mère bato balingi bayoka docteur Kabi omebeli bangoni. Merci et Penge Fofana eloko na koyebisa yo tolobaka medfa toyebisaka bato bakomprena kate eza bitumba makambo ya santé tokoloba ngo tisukana suki mpembe nalobi bongo suki mpembe na sansi nini papa oyebi ke eloko ezolekela ngai eza nini tomonaka bamaladi mosusu oyo tozobeta sete na koloba bongo ti suki pembe maladi eza ebele mon frère. Maladie incurable en général, sauf la mort. En tant que généraliste professionnel en médecine naturelle, les doyens pour la médecine à Bakoko Nabin. Nazogange les maladies dans autres Yanabin. Mabe ezanini mon frère. Nazalakne sengo kitoko. Mwana woya mwazi. Nazalakne côté ya bunya. Mon frère. Mwana mwasi wana oyebi ke mikolo oyo eza boye po to confirmer que sida esili t'as le test de traiter esili kende n'importe quelle place sans test to confirmer yango eza tleke koloba ebele nalobi boye sida abu pia nde maladi bato boni peza eza sukati sida abu pia ozatana ba voisin te bana ya famille bozana ngote okoza na a deux fois ya ko deux fois Fofana ya komona makambo ndenge zosala mpona sida moko abenge ngai maladi ngikaba olobaka ngo bele olobaka makasi hépatite nalobi soki tozo lobela ba maladi incurable hépatite le sida mon frère hépatite na le benazo bandela nanu hépatite B C et le kiss VH. Ah bon? C'est ça. Ah ben on a vu accident de fait. Dans le hépatite et le sida. Ah bon? Hépatite yango na to silisi yango. Négatif. Mais sida abu pia. Témoignage yango wana. Le problème il y a faiblesse sexuelle. Et comme ils aiment bona bana mibali na Kinshasa. Moi bala mela masanga. Faut me ra mutu moko ina banzete na mutu. Moto nyoso akomi ko traiter nzoto na Kinshasa. Système wana euti wapi. Eloko ya koteka ezotu la te nde banzete. Eloko ya koteka ezotu la te nde ba makasu. Docteur Kabi, tokomi wapi? Tozokende wapi? Moto amela masanga tse banzete na kati. Boma mama. Boma papa. Tango makambo tozomona oyo faiblesse sexuelle papa. On dit moi au bali nyoso. Azala problème dans nzoto azotelema te, azotambola te. Mais na répondant kyote. Na biso ki sasa bimela mela masanga eleki. Mi bali tu faut est-ce que na bi sur 100% na kata sasa. Na koloba ke 80 bazomela mke nde basali ya nzambe. 20% nde bamela kate. Mais na bi parmi okuta mutu azomela te lokola ba biso. Est-ce que yo bakate ke masanga bo makanzoto na suki esika wana yango nde na biboye faiblesse sexuelle pa na ngeza lokola mayanzi papa na ngai tunanga sida tunanga cancer en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle les doyens na biboye na koloba bongo tisuki mpembe faiblesse sexuelle dena utuko yebisa yo yelanga ina problème ya SS drépanocytose ou bien anémie SS yelanga na problème ya ba asthmatique traitement en vie mon frère yelanga na problème psoriasis kota na bugelet susu nini wana psoriasis wana ezani psoriasis eza maladie nini wana okokuta ndeko na yo nzoto eza rouge lokola mutu moko batumbie na lobi lokola mutu moko batumbie na moto mapalata tala mapalata
bato ya bongo na lobi oza na psoriasis ya komona makambo ya ko se retrouver yo quand même ba ta ba maladi ba kombo ba mutu so ka so keko ache ba kasa ache bo yo quand même différence ya yo na bango soko ye awa ozo tanga ba kombo ya ba maladi ba mutu ya so ya dessiner kasa na mi na loba na yo boye naza bien formé avant cela veut dire association des volontaires africains en phytothérapie naza phytothérapeute et puis il faudrait na défendre dimension niveau où il y a médecine na l'action musalo naza bien formé nana la question ma tourne on a boye deux naza biochimie. Est-ce que vous comprenez? Tango qui na biochimie obanda ko tala nani lelo nga zo tala phytothérapie na komi mwana na yo ke na botami na maternité ya on a lobi na yo uti na maternité na on a émission boye phytothérapie même na université même na un niveau international bazo tanga phytothérapie exactement biloko to ko tendeng lobi ke bana oyo mone wana pona biso to ko souhaiter bango bienvenue na maison basala mator na on na lobi boye naza bien formé en tant que professeur nana la question musalo après so ko répondre yo na wuti ko répondre yo que naza bien formé na avap na ça répondre déjà yami balé eza boye ozana ndeko na yo aza na problème ya l'esclérose en plaques problème neurologique ba nerf kufa tozo lokola kizengi nalobi l'esclérose en plaques makasi eza lisusu te azo vimba ye wana avandi na se nalobi douleur généralisée mon frère batu ya bongo bokosukisanga te Zambé ba témoignage et le kindelo lelo eza pona ba témoignage kolo bebele mbanga passe malade incurable tout en général assurance eza guérison bani ozoli na roloba na télévision mona azoloba na pas na de bakati osuki ozongela yo ozoboya koloba lobi ke ba témoignage secret na oya ko convaincre bato ba témoignage opesaka bango ba mbongo olaka bango ba voyage toni omoni na vie vérité na makambo ya santé eza iloko mosusu kozwa santé lokola commerce te eza iloko mosusu ndeni mukongo nzoko na Suisse abengaka yo papa oyibi ke merci vraiment merci mwana mobali oyo mukongo nzoko mikolo ebele mon frère grand judoka dans le bi aza grand maître doit témoigner na plateau ya to komi na mona mbokeli na loba na bino boye eza bitumba ya santé mon frère moko yebi ngai boy docteur Kabele baba lombe eza makambo ya santé to comprendre na yebi sakabino boye na koloba boye ti suka ozana hernie discale colonne vertébrale de la disque sur la colonne sili mais to mon frère na lobi boko suki sanga te tika ko sa docteur Kabele ba disque na colonne vertébrale Eliam yo pesi moto kiss a se retrouver na zoki normal biloko ya boye nde na lobi boye bosuki sangati mon frère omoni na médecine naturelle na loba na bino kolobebele mbanga pasi mon frère il faut témoignage nayaki po mwana na ngai azalaki na kobela makasi ya makolo mokongo donc azalaki mpe na makila mpe ezosisa et donc azalaki na problème ya SS donc drépanocytose. Oui. Siko papa tango komi na mwana na yo awa nini esalemeli yo? Non, après avoir traité ba séance oyo tozwaki mwana sikoyo azala eloko ezali ke azalaki na bahôpitaux ya biso ya bamindele après examen ya papa aprovaki maladi donc nasalisaki examen ya éco-cœur après baye kotalisa biso eke azali na gonflement du cœur et en même temps azalaki atteint au moins avec hépatite yango ntango natalaki maladi ya bongo la plupart na bahôpitaux na biso oyo
esilaka te oyo ya bamindele esilaka te. Alors nasaleleka quand même prudence plutôt pour que na recourir quand même pas à docteur Kabé parce que son état ezalaki pe état mon critique. Ya solo sikoyo papa na état wazalaki na ndenge boye pa docteur Kabé nini saleme. Bon ndenge toyelaki na moment oyo ngai nazali koyebisa bino sa koyebisa yo amélioration ezali omi kotambola makambo nyonso ezali mais azali toujours sous traitement. Là massacre ya docteur Kabé. Nini oye kosala awa pa docteur Kabé? Bon na yiko témoigner par rapport à la moni a traité le cas ayoki bien. Donc on a ça ici on a rebomba qui. Ya solo. Papa abelaki nini? Abelaki René Giscard depuis 2015. Azaki na si azotambola te. Ya solo. Mais bino boye ba ndeni keza ya ni Giscard ikoza na mpe mutabuka ni. Asala abelaki azaki kana si azotambola te azoleka Kongo 2015, 2016, 2017, 2018, okokota na ba 2010, 2018, 2019, 2020. Ayokota na ba hôpital ba machine ya maoko tisa makolo ba machine ebe na malade. Nera kosi na machine wana ngomo lengisa ngomo trembler. Atikali ka bongo zo trembler mkongo pasi ti. Nena ko se décider na pas docteur. Na ya pesi ya pisi ba soigner ye ba tinde pas ça wa tata na kasai. Tinde le kisi ba masé. C'est le docteur alobaki to la le docteur alobaki. Si nous avons qui bien comment tambola ça n'a bien. Naza qui dérangeait maladie tout senga tant moulai. Naza un problème épilepsie. Ya mon na hôpital docteur Kabé. Ya solo. Oui. C'est yo maman malade des yeux ou maman est pas naé. Non malade de lumelaki naza qui na hôpital aussi qui s'est mêlé. La kendaki pepe a traduit mususu mais isimba quitté tant on n'a pas docteur Kabé de la solution. D'ailleurs il a passé il y a ma soupe ici là il y a prostate mais on a que dans une société tinga sonde na sauté par le France en moins de 2 semaines. Et tant qu'on a eu on va 2 semaines de 5 jours na longolango c'est bon le peu sonde yango na ndenge nazwaki premier bidon bakisi na mêlé sili donc sous deuxième ils ont pris la purge parce que ngai yo ça vraiment ifungwami bien etika secondaire ba 4 ans ça sous mais vraiment na yesu ko na rendez-vous na website en tout cas ça va il est etika kande et bima na ndenge ya pression makasi siko ndenge za kasiko mais ça va ça qui n'a pas si ya ba vendre en tout cas na tambuli na meli bakisi metango na moni papa na TV na bina landa papa yango na yaki awa na yeka kaka mbala moko nazwaka kaka pe kisi ndambu nazwaka molange ya 1 litre et demi metango na kena na kuna sisi kuto kirte tango na kena meli en tout cas penza na yoki penza ça va lobiko ezali ya solo siko ezalaki maladie nini yango bandoto papa ba vendre pasi ba vendre ndeko na wa maladie na kabinda bakoki te maladie na ba moni qui s'est retraité elle a quitté de basali batini biso la mama yemo ko na pe to moni akomi ko baba to moni aussi mbate boko luka sika boko traiter maladie na bino oh mama yemo to ebi ezalaka suka déjà so na mama yemo soki est raté ce que comment on tinda bino so et sika otini elle a quitté et so mama yemo te to ke na campus so ezali maladie nini on d'abord cirrhose de foie. Cirrhose de foie. Hépatite. La maladie mo oyo qui si le monde mondele na zo monter. Ya solo. Yango to yaki pa Moïse. Ngala bika tora sama docteur Kabé. La TV ndenga de to yoki to ye to moni bikamo na ye. Ya solo. Ndeko na biso ko kenela liwa. Mais tout le monde a un zonga ba moi pour na ba qui c'est docteur Kabé. Pour daso ba raté déjà na ba maman ye mwana c'est grave. Pas maman elle est grave. Ala la mbeto to fuda ka mbeto chaque jour. Dépense inutile. Ya solo. Mais awa na ndala mbeto te azuka premier soin. C'est na minute au penaza bien. Asa yo to pembeli ngana yo. To moni on de kombote. To uti ko solola na ndeko na yo. A uti ko exception mambo ebele to peut-être suza mambo solo to ezana onka di solo azobeta. Solo. Ya solo. Nini etungisaki yo?
ezalaki maladi ya bafoi bakoka te baluki basolution nyonso tout okende Mayembe okende campus bakoki yango te nandokolala te bafiefie kosanza donc mabe mpenza kaka ya solo mais siko ntango ye baya docteur nazwi kaka lobiko kaka na jour moko na maloba nde kaka dipesi kaka assasima ya solo yali bien olali bien nakoki mpe bien nakomolia bien nakomosenga biloko 2 fois 3 fois. Alors nini oye kotekela docteur Kabe a mpo balobi asombaka biloko trop bamitraille naye koteka te naye mpe kosenga te naye na cas ya malade. C'est pas moi qui suis malade, mais nazalaki na mutu azalaki na malade ya pistorasis nayaki na ye mpo akwa azwa traitement ndeko na ngai ya mobali nzambe asungi azwi traitement mpe azwi lobiko par rapport ndenge azalaki toyelaki et pour le moment azwi guérison. Na ye awa epai ya docteur Kabe parce que nga mpe nayokaki koloba na ntina na ye naza na mwana azo souffrir to abandai ko souffrir na hémophilie. Ça fait un temps na monaki ba publicité na TV ngai pe na yaki na meka na tala soki ekoki kosimba na zui na mwana kisi awa pa docteur Kabe. Je crois ça fait 3 semaines déjà au mwana azui kisi soki nandimi na témoigner parce qu'il y a une grande amélioration na santé à mwana comme on a quelques bobos abandé kola mukanango des douleurs des fois na mikuwa mais na moni penza changement ezali. C'est ce qui m'a poussé aussi ngai pena placer un mot pour na koyebisa bande que la médecine plutôt naturelle les akara otozo kanisawana te que c'est de la sorcellerie tout ça kisi mais na moni qu'avec des plantes pour na moni nanga eloko msute mwana bazo pese ba kisi banzete ya kotuta makasa yango kaka bazo pesa ye aza mwana mukie mais nazo forcer ye malgré goût nango ameli yango pe na moni un grand changement. Nous avons un problème au niveau de la reine droite. Je sais que nous avons un monument qui est dans la reine. Dans l'hôpital, nous avons un traitement comme on est invité. Et où est-ce déjà? Oui, où est-ce qu'il y a une année? Une année, nous avons un hôpital qui a des solutions. Ok, dans l'hôpital, mais solutions mais on a décidé de faire l'opération. L'opération on basenga montamo biambo ke basala opération le temps que to kamisambo on prend opération ndé comme ça na bi ana mona bi docteur Kabe ali kaloba ke abigisa ba malade ba rien bani timeka no ke no na totala ce qui est zalandeni ndena yaki ape na kutenda docteur Kabe na kutenda ye ndi apesinga kisi na zeka ki ya liboso na muda ma changement docteur Kabe landaka ina tele na moye na ndenge explica ki pona ndenge agiriaka ba malade ndena yaki na ma sikoyo mwana na wazaki na problème nini papa kiti nga banda kupanga sikoyo mama tango ye na mwana na yo awa eloko nini omoni oyo esalemeli ye awa bazotraite basenginga oyo mafuta oyo nini te eza kaka ndenge kaka kisi ya kokokaka bapesi mwana na nga mwana eza na condition te oyo bapesinga eke osala boye bona boye te eza kaka kisi na yawa po akonotoke nzoto nanga mpona maladi ya sucre atalaka bate na paris olinga na mwasi nanga po pas docteur Kabe mpona kotraite maladi ya sucre donc na fin nango apoko ba 10 ans. sawa sikoyo ntango oye awa papa bayambi yo nini esalemeli yo parce que tomoni yo awa ovandi nini esalemeli yo ntango bayambi yo bapesi yo kisi to ndenge nini? Oui, bayambi ngai très bien, bapesanga mpe kisi ya komela
Donc on va passer deux sortes à kisi ya komela nous sommes dans la komela tout le monde ça va. Siko par rapport à ndenge maladie na on a évité au sala qui na ngoba mbula boni. J'ai fait 10 ans. Siko tango ye aussi kisi wana omoni nini parce que toi ebi ke mutu soka sali bambula ebele na soka libongo. Siko atiki bakisi na ye wa melaka e sala na richute makasi e bakoka ko bika na ko bika bien te. Yebisa bisona nini esa melo zwi kisi nini po tika ngo kisi ya mundelo banda ko. Il y a une semaine depuis là depuis lundi et puis c'est une semaine on a la scope kisi wa pesa na docteur Kabé Omela. Donc à partir wana kisi ya mundelo depuis le 11 juin le la relation kisi ya mundelo. On a la kisi docteur Kabé pesa na tomo na ça. Toi kosala nini ah maman? Ah na ye kwa nazalaki malade na ye na malade ko eza okusanga ye. Ozali na maladi nini maman? Nazali na maladi ya cancer ya mabele. Sikoyo maladi ya cancer ya mabele mama tango komi awa nini omoni? Namoni changement. Pona ngai namoni changement. Ozwi kisi na mikolo boni po loba bongo? Nazwi kisi 3 séances. Nazwi kisi 3 séances namoni changement. On a le docteur Kabé. Obanda koyoka ndenge nini liboso po yo olobaki oyoki changement. Na bana ko mabele ezovimba, mabele ezosala passe. Ezala ko vimba ezosala passe. Kamwa tofina moko bima ngai na libele moko liboso. Mana mabele banda osala passe. Siko tango melikisi oyoki ndenge nini par rapport à ndenge obanda oyoka liboso. Na oki changement. Pasi wana eza kaka. Eza esuté. Merci Fofana et Penga. Merci Ndekonabino Oyazana énergie. On a pas de besoin comprendre de merci. Au boy koloba, molinga la musalo zosa na kuku, au tiangu na poisse. Au YouTube ça na poisse. Pole, mwinde peli. Na benangaye. Ya docteur Kabi. Bitumba ya santé zéro comme ce sont des konangaye. Qui est derrière docteur Kabi? Donc derrière moi c'est la guérison. Mani c'est que mbolo ou bien tam. C'est la guérison mon frère. Pipiou. Dans le but guérison. La santé, il faut guérison d'abord. Comment on a qui ça mabela ba teke, mabela ba umbu, mabela ba yaka. O chena ka densité, ba kanga kayote, ba avocat ba yaka ko samba te. Pensa le seul mutado ba bosu kisanga. Na ba kelo ya mara me umela kati. Docteur Kabalobi akolobe belete. Là wa le lomo da rotuna fofane penge mono auti wapi. Alobela commune avec ça mabe, alobela bujima mabe, alobela boy mabe. Na lobi qui avo critiquer ngai, l'exanga parcours na. C'est vrai qu'il a goût. Mani c'est que mbol. Tokota sabango parcours na biso. Histoire ba changeaka te, histoire ba bongolaka yango te. Bondi melangai ke Fofana Epenge azali moko ba journaliste engagé oyo basala komala kati ya République démocratique du Congo et surtout na kati ya UDPS ba combattant bayebi valeur ya combat pe ndenge nini ya militaire bota la bino moko ndenge nini batie sibolite ezalaka bongo na époque ya masolo ya machine à voter batu misusu baboyaka batu misusu bandimaka marche moko monene ezalaka organisé na niveau ya de bonhomme tangu bakombata bamoni ye boye lokola ndeko Eliezer azalaki na terrain te bamoni Fofana Epenge bamemie nde bozali komona balobi azali témoignage ya komba. Rien que na kotala na ba photo otali bilongi bato zali ko se retrouver awa ozali ko comprendre que azali journaliste oyo esengeli ba congolais bazala fier na ye batombola ye po komba na ye ezala réel po ti lelo azali kokoba se kokoba ko défendre population tala tokende pai tozonge pai ba Fofana Epenge bazali ba journaliste oyo esengeli ba congolais ba décorer bango pour la démocratie pour babundi trop to boy lobi tangu akozala te
ba témoignage ya yele ngonga yango yo ya ko encourager ye ko soutenir ye pe ko tie poids et surtout pour na musala kitoko o ezali ko continuer ko sala na niveau média ndenge a servir population. Fofana Epenge ozali elombe mokakoswa fanda na ngwende na yo ya boye nani akoboya soki motema mabete keyo oui ndenge docteur Kabe alobi kolobebele mbanga passe témoignage eloba me ngai na yene longi nanga na maloba nanga me ya kosala ezake oyo nazosala na mboka nanga Congo nazwa bato na bapoto ba représenter ngai et comme un docteur Kabe atindi kisi bango bazwi kisi babimisi yango milangi mibale milangi misato après comme le docteur Kabe akosi siko depuis docteur Kabe s'est retiré maman est-ce que vous continuez ko pesa bato kisi docteur Kabe asalaka kisi et mataka avion et qui est dans les États-Unis et qui est dans le Brésil mais docteur Kabe azana Kinshasa. Je dis encore merci na cameraman papi. Ah, ndeto suki si po ya malamu e umela raté. Mais tokolobela commune Kinshasa qui concerne handball pour papa handball abimi. Capitaine de l'équipe. À partir d'Angleterre, makile gangi. Mais motosela lobela handball pasteur Amos Mbaye. Mais pourquoi ça le batté? Pour éviter à la voix bien. Merci.